pour la bête dans l'équipe nationalité. La bête dans l'équipe nationalité, tout ça, tout bête dans la souka à ma kolongulu, tu n'as comme la bottine, na kila ngami kili, na continuer na ngati, donc voilà. Mais qui s'est allé? On a bombé l'autre maman journaliste qui s'est allé, na bas les pinza qui s'est allé. Mais on a d'où l'esthétique, na sima na ngate, y a on a bête dans l'équipe nationalité, dans la côte tiga esprit gaga, tu n'as pas bête dans l'indélé, esprit gaga, académie du toko allé, tu n'as sorti. Nous sommes tellement tous là, choc déjà, ma basse yango. On a zari na été dans un choc voilà vous comprenez allez na moni yango ça na long passi babi nazonga sima on attend na mouvement sikondeni na poto bazana ba bazana on ba tout la côté au sakalate d'où l'esthétique atala na ngaba d'où l'esthétique mais d'où l'esthétique age que ngana na kinde poto na kosa na age ça vraiment même. Et bon, bon, pour l'instant, je suis moi aussi. La cause a 18 ans. La comique qui a 2000 ans. La comique qui a 2000 ans. Donc, la cause a un âge. Elle a 17 ans. La comique a Mikili. Elle a une carrière. Elle a un type de moulaï. Binga. On peut la monnaie. On peut milaï. Moi, je ne pas juger. ZUPG. Qui parle à Bangote. Qui parle à T. Je peux faire aussi na yo, qui peut être mais que ba maman na siso ba tio na machine il est là. Machine il est là. Mais non, penza ba ko motia na machine. Ba jogo ba ke sikoyo. Continue à pesa bino ko kosa na hôtel ba no vérité. So ko si ba ko motia après 6 mois. Yo signé le contrat après 6 mois ba tio na machine. Tant que révisé au BBC contrat. Ba moment d'où la kendaki. Salut à tout le monde. Nebi que vous êtes vraiment nombreux pour nous relancer émission. Oyo même moral. Balbé c'est la émission Moko Perez, vous allez jamais déçu comme d'habitude. C'est la émission Moko et même la cabine ba news ya bien. Grâce à l'émission oh même moral et ça la que vous découvrir maramou belé ou ezala caché. Et yo mutozano qui dit ba polo donc s'abonner kaka na Gemidor TV donc soyez la bienvenue. Pour s'abonner ça là ya ofele. Cliquez kawana et salanga babion pour ngamo naza présente nazala na guya mangusta yo bakselanga lisu moi simbinga et salanga babion un grand merci na ba fan na biso tout bozo mi partout dans le monde entier sans oublier abonner na biso tout donc nalela bino ya trop ndebino bolelanga na basi na mibali rapidement je salue mon boss na komo ya papa de Ondinga les grands archivistes sans oublier la reine mère nani wana mama bitandinga umela vraiment la ngwende na yo on est ensemble quoi groupe les amis de Dora na bosani binote boza vraiment na ebele na katumini wana soki na lobina bandotanga bakombo na ko bonda wa tinati na kokosilisa te nebi ke bozo zela vraiment ya trop na bandako na bino bipai biso oyo ezwami bino na sidora lela memeli biso ni na sidora akoloba nini lelo nazanga moko te na plateau na koyambela bino invité na bino donc nani wana les grands jogo duli esthétique Dani Mayoko boyoka vraiment ya trop na ba chaîne ebele boyoka kaye partout azala succès na ye ba musicien ba koyemba kaye tout consort boyoka kaka Dani Mayoko ngo nani asaleli na qui simplicité asepela ki amona na lelo na caméra ya Gemidor TV nani aza mayele kuna héritier matengo ndaza mayele na bi lili Dani Mayoko aza na Kinshasa awa donc ayaki pourquoi ayaki po aya ko enterrer papa oya boti donc bozala vraiment franchement ebi ke bosa déjà recépela ba place nyoso bozami bolimo mona Dani Mayoko donc Dani Mayoko kotaka déjà kande zala rato panzaka teke héritier matengo zelanga e sali le grand jogo confinement kaka boye musobe wa pesa boye nanga linga boye te en tout cas merci beaucoup na sepeli sou vraiment na komona yo ba téléspectateurs pe ba sepeli sou to kovanda s'il vous plaît. Merci maman Adora. Bonne santé. Santé kitoko maman Adora mwana mungala na sidora. Santé komi kitoko boni basango ya matanga. Bon nayaki awa nayaki pona hotel liwa ya papa. Tona komi na yokuta awa papa to zayaki na ye azali na hôpital. Et ça dit 3 jours 4 jours papa kufi. Papa kufi na misu na ngamoko.
après tokundi papa matanga eleki na minicho naza penza posé na bandi ba séjour. Voilà. Merci beaucoup. Nalingeka to panzara ateke. To ba yo mwa mukie kaka ndenge zalara. To yo kaka kombo bat ba yo kaka dani mayoko duli esthétique. Moi la Barcelone babi jogo moko ya tongo. Donc jogo moko beta kaka. Donc Tokoyoka yo vraiment rapidement je salue Outawa ku Françoise na Bordeaux sans oublier balobi Outawa ku Françoise femme d'affaires à Tongo ou met la place aux alliés sans oublier Salestino na Bordeaux Salestino Matondo na Bordeaux ou met la vraiment na ngwende na yo Diogo on trouvait que chasse ndeni bon namoni ki ça c'est normal hein moko la biso Congo to tikango kala toyaka la biso toyo komona Congo en tout cas esengo mingi nazotambola en tout cas kimia na Yesu penza na sepeli na ba couvre fait na biso mais ça nango bon on a vu déjà j'ai on a qui déjà ça fait déjà des semaines une semaine yango na ndambo to koti tozozaka système à parler gaga donc 21 déjà il faut kota gaga na tellement na la flat na ngana limité nazoza déjà ba 19 na zananga donc journée on bazana ba course na la famille donc voilà kitoko penza donc tout ça toujours même moral voilà okape oyebi ke collègue de mama lepa kufaki okolo bani na famille na ye tara oyo kokute déjà akunda miso pa pola na ye pe asona moi était maman langa do nasi donc liwa ya mama le et puis si passe tant maman la kufi wana master langa ipi ngai to banine bo mwana master langa kufi ba benga nga na ba confinement donc jour on kuna zai kutu mutu mona lalaki ba benga nga ba mepa ya leki na ngaza na tiki abi ya la muka tala kama na kufi ngabi bon o akufi ngabi olala tika na benga na ndako na benga papa na ngai ta na bengi papa en tout cas maman nando ya na ndako ando ya na ndako ba sona papa ba za na famille papa nem da confirmer nga na kini abi muninga na minute oyo akufi et sali pas si moi été dora tisi ko nazoli la mama le ne nazabo il faut na chapinda fleur na tombo na ye il faut na kuma pe na ndako na bango pa mama na famille donc ba mona ngai to kutana bango pas si mingi penza nasi nazoli la penza zorino on a mis ça ngai voilà. Merci beaucoup. Donc, Tozoko Bakaka, l'émission Nabiso. Balobi, Ezara Yaroinda. S'abonner, kaka, on sait, on offre ma pardon, et belé s'abonner au Kozala. Jamais dessus. Balobi, Gemidor TV. Toujours l'icolo. Balobi, yonde, ou me la vraiment, Gemidor TV. Djogo, Tolingi Toyeba. Ki Djogo na yo, est-ce que au banda ko beta ballon awa na Kinshasa to kaka kuna na poto nga na bandi na kine nga bandi na nunga sport équipe na nunga sport na beti na nunga sport na deuxième division na bandi ba na deuxième division na kin ba les sili après les na six na nga déjà carrière na nga na kina na Angola na AC na di Bruxelles na beti kuna na Kabinda dans la longue Kabinda na yemba mo na Sodigaf ton na Sodigaf et pas Pacheli apacha Pacheli ale na kena nga mikili on a minute na zanga mikili na sali carrière kuna na mikili na 3e division donc tisiko tozo bosera malembe la ba promotion nzamba zo batir voilà siko inspiration ya bale wita e banda ndengeni na epte soko pesa don ya famille to eza ndengeni bongala na botama ega bo ila na okola na bandinga tozo betaka bala quartier to beta tak dena talent quoi na zaida touche na beta défense na beta 4 et 5 tema mulai costaud ba master ba banganga na mulai ya na coach esprit na beta nga défense na sima to na beta nga ba na sima défense équipe mo ko zwanga nunga sport et morning entraîner na nzemba na PC mote place azali na président nga dani atika biso pe na bomo ya kufa donc nzamba zo molimo na ye donc voilà tant na zo beta wana na sali carrière na beti ba match ba 13 na beti ba match ba 14 na beti ba match ba 15 na beti penza na kine après na kine équipe mo boye Racing de Matete na première division après na longwana na kemba moko beta na Angola na AC Bruxelles na beti wana na Kabinda na beti wana na longwa mona kina Bélier na Matadi après na Soligaf mikili voilà
Merci beaucoup. Au lobby que banda ko beta nanu balé na quartier ce que poko ma vraiment l'équipe amnene au banda on a âge. Bon là comme l'équipe amnene na banda on a âge à 15 ans, ba 15 ans ba 16 ans. Et wana suko penza na beti penza na première division wana na zoloba. Basi ke ba tete na beti penza wana tina silisi wana ali. Bango ba transférer ngali. Akomo ko signer na ba contrat ali. Tipé na kena ngamikili. Donc voilà, carrière na ndengo wana. Ce qu'on doit faire est-ce que au changement de nationalité tous les Congolais? Bon. Des émissions mémorables donc tous les émissions mémorables. N'a pas téléspectateurs au Bazolanda biso tous vraiment mémorables. Bon, on a mis Kili, on a mis Gandé Zanaga. Il a bossé tout le gars. Donc maman Nancy, surtout le guide donc après le donc n'a eu posé comme stable. Après aller voilà. Mais la mission à Congolais. Elle a Congolais. Tarambo sur Congo. Tulingango, président Sokisekedi, tout ça sur Nambo sur Congo, donc il a changé de Nazara Congolais. Et à Congolais, Nazovi Takida qui est Congolais, ma comme nous Congolais. Voilà. Ce qu'on avantage ni nezali, na yo mtozo beta donc comment dirais-je? Différence ni nezali na mtozo beta na poto, na mtozo beta na Kinshasa. Bon différent pour kuna na organisation za makasi na Europe, organisation ya makasi na Europe par rapport à Awa. Tala na Awa na équipe na biso Congo. Sozo beta awa ba jouer belé ba souffrir déjà mais kuna na mikili organisation za makasi salaire bien entraînement bien équipement bien makamno so kitoko kolia bien kolala kitoko ozolanda pinza makamno so na nzela mais awa désordre osakalate tanga muna beta awa na za mwa muke na za na li wana ya désordre wana tanga ko mukolo na kemikili esprit kembi na konsko esprit kuna na kona esprit kuna donc voilà mikili ira bien kaka condition qui toko maman. Voilà. Alors, pesa ba joueur bazalara po saba kenira kuna po konsa kuna leki ya awa. Mais d'après nga penza na sidova. Donc so bo zui penza yesu makasi. Na rozo ata ba joueur nous a Congo to vendre biso kuna. Eh! Ba beta na bango kuna, ba signer ba contrat kuna, makamno so kuna. Po kuna penza makamno so za ki toko. Mais tout ça n'est état de droit, la vie étrangère, tout. N'importe quoi, la vie de ma jogo, n'importe quoi. Ils en ont un, mais talaga, pour nous comme un peu connaître la facilité, la facilité donc il faut qu'il y ait. Mais on a la chance naie, à comme Mikili, à signer contrat naie, à Betty naie, on pas la chance cité, à la carrière ni la kini, à continuer dans le Congo, mais Nzambe gaga sunga, un jour, la jogo la personne au Congo, ba beta kuna, en ibayaka. On est bien makasi pour la condition de kitoko. Voilà. Donc quand je vais bara, bisalanda place maizo chola. Bangala lobani, karite matengo zoyoka. Bangala lobani. Oh, place maizo chola on biso Holanda. Na mo kuna mai chola ka bien, mai chola ka la bandenge mo penza ya bien quoi. Tozoko parce que jogo conseil no pesa na ba jeune oyo babeta ka bali awa. Bon, conseil Zara qui non respect. Une question par rapport au bêta na bakabinda, au bêti moi ba payer belé quoi. Voilà, conseil Zara qui non, maman ça va Zara l'esprit d'équipe, va Zara na speaker ça entraînement bien, au constater que makasi, au sambe la penasi, le sambo pe makasi, ko bondela, au binzambe sunganga, de na zo bêta na Congo, un jour na bêta na libanda. Na beta ali banda la wa esthétique douli abeti kuna nzamba pambo la suivi ayekoto donc il faut sambela pega toujours soko sambeli nzambe akoyoka lo sambo même kamba ko simba la doula beti ayebine kisité na poto pe na yebi kisité a pe na yebi na ngati t'as pas besoin de ba joueur o bazaka na ba succès ngamo ba masanga bazaka kia pourquoi t'es quand ngamo na zai na ba masanga ba kota mais ngamo na kota la ngati pour na beti na l'équipe nationalité. La bête équipe nationalité, tout ça na suka bayi, to beti na suka bayi na suka na makulungulu, tina yakoma na boti, na kina ngami kili, na continuer na ngati donc voilà. Mais qui c'est zali? Wana bombelo te maman journaliste qui c'est zali na ba le pinza qui c'est zali. Mais nga dou l'esthétique, na simba na ngate, ya wana beta na équipe nationalité. Donc na kotika esprit gaga, tina ko beta na mindele, esprit gaga, bakadema kitoko ale, tina sorti na ngai. Voilà. Merci beaucoup. Tolingi soutoye ba est-ce que les grands jogo douli esthétique Dani Mayoko aza marié?
Dani Mayoko azali marié na mikili na kuta na femme mokuna abotinga bana misatu a partir wana mama wana to yoko kabwana ye na pesi mbote pasa azali na bana ngai Jemima Obed na Gracia na Sephora bana bazana poto na pesi mbote mingi bana na pesi mbote mingi Jemima Obed Sephora donc tout ça grâce donc bazana Paris na minicho Dani Mayoko azana ye donc azo constater vie na ye azo constater musala na ye donc azana toujours stable côté bamou dans la minicho célibataire. Ah maman Nasido wali kombe Nasido toi la bisora même morale Nasido Dani Mayoko o babwakaka yeyo duli esthétique apesi mbote ayokunda papa na ye azole la papa nangala bosala famille de Onzinga balabi papa de Onzinga le grand archiviste apesi pe ba condoléances nae information pesenga yango wana elongo na mwasi nae mama Bitanzinga. Merci penza nzamba zo lokumu na yambia ngone sengo mama nzamba zo lokumu na sepeli Dani Mayoko na sana kin bomona kina kitia akiti mwa mkepo susia papeza nanu pour une semaine yango na kundi papa na polite pour na lingai papa na mingi papa Mayoko Séraphin wana papa na ngabo tinga idule esthétique personnam na baki voilà nzamba zo lokumu donc ayamba molimo na ye na mboka nzambe papa ndeko sambela papa zaye mokambi papa ndeko teya nasi donc voilà papa mongo boto penza souvenir munene nazala ngona papa wala yango na pema na kimia biso to continuer vie totande makambezo kende biso pe bata ezali ngonga pe ezali voilà nasi doba. Merci beaucoup tozongi no mwa mukie ko benga ngwa songi te Dani Mayoko de l'esthétique na poto kuna basi bazebele pourquoi jusqu'à maintenant célibataire ozo kama maman la foyer te ochepe nanda oh Nasido eza question mo kitoko la foyer basi ba telengana ozipe oche na Palestine kaneza Nasido na ebisi yo na mikili basi tralala basi basala bango ya sorti nyonso basala bango mais kuta siko na mbuma bien nasi kutana mbuma bien so kutana mbuma bien ovandi pe stable na mbuma wana olinga toke ga ngulu mo biso tellement tozula ba choc déjà ba basi yango onga na zaki na ye ba ete na zana choc wana ozo comprendre ali na moni yango esali ngalo pasi yabi nazonga sima yana tala na mvuma sikondeni na poto bazala bango bazala kuna ba tula kutu osakala te d'où l'esthétique atala ne gabo d'où l'esthétique ke na ne musala na ye azonga na ye akena 17h à entraînement 20h parler na zone na 20h na dame semu nanga na côté esprit 21h ke boulot no yo molamba na malangai d'où l'esthétique ala mbana ye ala mi fufu na ye ala mi damas na ye alie na ye akena ye boulot tanga ozonga buna tongo alali na ye 14h 15h 17h à entraînement na ye azongi 20h avec le temps tokocha mwasi mo ya bien mbuma ya bien otozana ye tina suka otozana ye penza tina suka na minute yo presete tellement na zu choc funa pona mbuma ya kitoko asola kitoko lokola mwana mungala na sidora pardon ngate mbaji voilà dozoko bakaka l'émission la biso la émission ko goût et ça vraiment intéressant donc bozalaka branché ndeka la prometa kabino bokozalaka ka jamais desi wana ke pesa ba mote nanga na Titi Soba autrement appelé mère doublée donc umela vraiment na ngonde na yo Gina Bordeaux kolo bilele na bosani yote Roberto Mbunga na Nantes donc la pesa ba mote nanga ya trop na mara balbi mara moi la lemba ya tanga ya kala donc on est vraiment ensemble Jogo conseil européen na joueur na biso lelo mitema la ngwe komikaka nga pona yeba na lelo il faut na kotaka science pona yeba na lelo il faut na l'exabatu conseil vraiment européen bon conseil européen maman na 16 années collection na mutu te oyebisi secret na yo ti kisi nezaka nzambe donc ndenge yo osalaka basikso renyaka boye Jogo dul esthétique Dani Mayoko eza kisi ezaka nzambe parce que ba obakina na nzela mulili vraiment pesa na conseil esala bango ba bien conseil na opesa kaka ba oboki nzela mulili bokeba bobanga nzambe omoni tango zokota nzela wana ba peso singa olata po beta okokufa pe na terrain okufa pe na terreau pe de vie na yo
luka moye betano bali na yo esprit oyo yebi na entraîner na académie entraînement est bien bozo ça na bino avec le temps nzamba ko pambulo ki atangola otaka Côte d'Ivoire okina yo o nzamba tsungi okemikilo ko continuer carrière na yo biso zena kini na mama na ngana si na yebi na ngati entraîner na ngala sanga tanzemba to président nga ngala esprit na beta na Saint-Dominique na beta na ngala limité na beta na ngala bakamo butu ba esprit nyos na beta na beto boza mwana lemba nazali penza mwana matete lemba nde toyeko ya bana batete na peso bombote mingi ba mona doule esthétique donc na ba masse belé na lemba partout donc na Congo mobimba donc pour voir na lemba famille za awa donc naza mwana matete donc na sali carrière ngati na kina ngamikili donc conseil za kaka osambela kosimalo lutitité okufa na terrain pamba pour na iba masse ngabele ba kufa na terrain ana Kenya asimba ipenza kufa na terrain na tanga kombote asa luka succès luka succès pour football ils ont kisi za nango mais nasi siko ya makasi na bombite na lobby pour na yebi yango pour na vandi na batakisi na zaki na bango ba beti pe na équipe nationale ba beti pe partout mais nga na beti na équipe nationale nga na beti na ngate na ko continuer carrière na mikili na subala na nga na mikili na stali na nga na mikili donc voilà la troisième division yango wana opesa consigne bo simba kisi te iza mabe abo beta bale sambela nzambe a peso force aussi ça 90 minutes na okitoko ozonga pale ova na okimia donc ko simba kisi eza mabe sambela nzambe c'est fini na yo ka pe ba bi mususu oh bakenda ko luka ngo sope wapi o akeluka bi bi avant normali ezali mais ba bi mususu to ka akeluka bi bi wana ezala soki pe nguma gardien na mona ki nguma oh monsieur ezaka sopa mona ki mbila oh sopa mona ki sope nini ezaya solo bon ezala ngo ezana si gardien na kimpenya balebu yo penza makamozo ba mais ezala ngo nga mwa wanga ate ponga na mwa nzambe na bomba pona ni pona ozali sumuti ndengo zolo bana ezala ndengo wana skonde bocha ba bi wana yo koza sir au beti penya bale na poto croyez que côte me raté ezala vraiment nini ezala penza donc ba kisi kaka nde olobi kisi penza mwa maki non o che penza mwa ke bale côte mais elongwe siko biso to moni côte te mais yo moko mona vraiment e côte ki mais elongwe siko neti ngai tana za na kin na beta na Bélier l'équipe na nga Bélier eza donc isodika fu ya matadi bala matadi ba yebi yango match mo bozaki match à 15:45 to beta na veti tozo mona maki mama Nancy nazo beta pou bale mo penza e koti penza ba lobe gardien ko ngasko na na sima nde naza mulai na nga bonde boyebeli nga doule esthétique na beta siko chimite mama Nancy na longola bale wana ta na longola bale wana lokolo nga doit esali na buka na été choqué ba eza penza donc et sali ma bebe et la gisi pa ki na sali ma bebe po na longoli bien po bien pende kota ki menga na yo longola ngo nzamba bi longola ngo suko na suka ngo na ko so choc na vanda penza un mois na soina ba présent ba talisi penza ba moni que non bien pena longola ngo za bi akisi suko choc ndo suko zo nga na genou nzamba sungi na sambeli che ba pomade allez na ko bika na continuer l'entraînement. Qui c'est ça, maman Nancy? Qui c'est ça, la balle? Ce qu'on a kimbingano, pourquoi on préfère kaka au bêta football, au bêta nata basket? Pour ne pas bêta basket, barami live vraiment le rôle là. Les andengons la maman Nancy dora. Ngasko autant na zokola, na linga na bêta balle. Et là ça kana ba mas. Boya no basket. Eh boya nga basket. Na bêta nga balle, atteint l'école, na Mélonite, na tanga des bonhommes, na sisi kuna, na jouer jamais l'état kuna 53%, na ndo bêta nga balle. Éducation physique ba mulaka mutu mo bo makasi courage nzoto mo makasi mulai mais ba nanga toujours na sima kozonga na sima ya na ko ba ngai fona ke kana équipe yo e beta kaka défense pour la continuer na beta nga ba tina ko continuer défense le lope boye na beti pe na Europe ndele pe na kangi bango ba chepe bité tilo na côté esprit voilà tilo au côté esprit dans yo na mindele nzoto na nzoto bakoma ko mama masa ngati kolandaka donc mundelo zo mundele couleur kaka ande mona yo makila ndenge mongo makamno zo ndenge monde yo zo raisonner pe zo raisonner ka couleur et ka couleur avant match on des différences pour kaka donc ya ndenge mo to beta na biso bakamara na nga Domingo Perique na peso mbote na Girona bazala bango wala ba master nga ba Dream bazawana donc ba Joaquin donc tozo beta bazala bango
Donc. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomeka espagnol muke. Hola, hola. Je rebeta no isa la bisu va bien. Non, espagnol ça ngok. Espagnol ça ngala ngala. Tanga na komena ngasika na zo banga la bi. Ngala peso hola, hola. Yo bakisi. Hola, 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 maman Nasi, comment está? Bien? Comment se llama? Maman Nasi, hola, 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 hola. Bon dia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Hola, hola, adiós, 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 adiós. Tu sentir vraiment. On va venir espagnol, tu sentir. Ndengo zobe, osalo congolais, mais ndengo zobe ta kuno mi vraiment espagnol. Jogo tozo continuer quand émission na biso quand ne sécu avant que tozo solo là, tozo panda vraiment teke. De la posato yeba vraiment makamwe belé o ezaka caché na football quand ngezala. Donc ce qui est là par exemple, gouvernement na biso, pour toi l'état des droits. Babino, Diogo Dani Mayoko Doudou l'esthétique, il doit être à la Barcelone, kuna, tu as pour ça vraiment te récupérer, au betara à la Léopard, na biso, au Lingato Roboya. Maman Nancy, ngonga Léopard déjà pour la Doudou l'esthétique et si. Comment peut bongi toi l'état des droits, non? Bon, à un moment où tu as mon carrière est en âge, à un moment où on a un âge mondial, bah master biso azo beta, bah master ou bah petit nangam sous soit bolas. Parce que beta la bango to yebani donc na moment oyo penza oh nga nga beta équipe nationale ma biso à Congo pour to tombola mboka la biso Congo talaka président biso ki tekedi ya titi la pesi mbote place azali donc nga to tombola biso Congo mais du esthétique age que nga na kende poto na kosa na nga age les photos c'est âge donc tout ça vraiment même et bon na bomba pour na solution moi nasi na kosa nga âge nazanga na 18 ans hérité batengo ozoyoka donc bo comprendre nga non koka vraiment koka nga sentiment te des fois là c'est kaka pour nazala na kanda te na boy na bomba maman nasi na boy na bomba là ya kudu esthétique akoma na terrain na komi ki na 2000 ans la komi ki na 2000 ans donc na kosa nga âge na 17 ans tana comme na ngana mikili na bani na ba carrière ba mona type mon moulai mbinga ba on peut na mona ba pe milai azali moi muke mundele pas juger azu PG ndele ba kipana bango te kipana te donc elle zo na ko sana na 8 ans yo peso ko sina yo ba kipete mais ke ba maman na siso ba tio na machine il est là machine elle est là mais na penza ba ko motia na machine ba jogo ba ke sikoyo consina pesa bino ko kosa na hôtel ba no vérité soko kosi ba ko motia après 6 mois yo signé le contrat après 6 mois ba tio na machine tant révisé au BBC contrat ba moment d'où la kendaki esthétique mindele bazaki na flou qui dit ba polo kanezala ngana kosaki na nga yango na sorti na lobi vérité nzambe lekolo mona nga na kosaki na nga yango na sorti toi même moral voilà on a minute ko ya soka bia kosa machine komolela machine komolela ba masse belé ba ima mikolo yo machine eleli papa kosi donc voilà d'où l'esthétique HDG Mati moi beta équipe nationale ta comme même toi promotion pour la garder taille pour la garder forme là nazara toujours bon voilà papa yango no équipe no moto produira rande to mo mona lelo joueur mazana mo équipe nae ndezaki pas vraiment malé personnel encore avec na mo équipe nae kanenge zala te ngai duli awa équipe on a betara anunga sport et kufaka siko ezongi na so ina entraîner na ngale nazana kinya na yokunda papa ayebisinga donc yango ne na ochama boko mama nasi yango ne faut na produit yango na somba ba ballon à partir Europe équipement tant ya ne prochain na memelo ba bloco bazangi pour équipe on na utaki na ko pesa bango ba cadeau et na ko cap équipe saliondo e baniment ngai d'où l'esthétique na ko yela bango ne prochain pour na kutenda na entraîneur ayebisinga duli tozana manquement ya biloko équipe yango ezongi ngabi oh ezongi bozela ne prochain l'année prochaine na obenga yo maman nasi na plateau na yo to reçoit na représenter ba Varese na représenter équipement na pesi bango ba cadeau allez va continuer l'équipe na biso poto molongo voilà. Merci beaucoup en tout cas toujours
Poso akoba moni ariche matengo bomanga boye poani tikanga la panza teke na le grand jogo dul l'esthétique Dani Mayoko. Jogo. Ouais. Na monso to sololi makamuni yo memela ki ba téléspectateur o bazota la biso na ba fan na yo na ba bonne na biso o ko ebisa bango o ngala zenko tuna yo. Ten na pesa bo mbote. Na pesa bo mbote mingi. Esengo mingi ande ba minga na plateau. Mbote mingi o ba ebi dul l'esthétique. Maman Nasi atanga kombola nga mingi poto zana contact mingi na Maman Nasi. Maman Dora journaliste munena yebani. Donc na pesika bande konyo so mbote o ba ebi dule o ba mona ngai batanga kombola ngai lelo nga mona bina plateau na ninga na plateau te na yeka na bimina plateau Nasi Dora andenge na zaina likama ya papa. Donc na pesi mbote mingi tina poto na pesi mbote belé na bana nga nga bana nga na ba master ngai. Na pesi sompa diyo mbote na pesi kodi mafunda pasteur mbote na pesi grand frère nga bimanga na poto Raphaël Mayoko fumu mbote na mwasi na Eneli mbwisi mbote na pesi mbote na Jemima Obede Sephora. Donc na pesi mbote na Judith azoyoka nga na Nouria na Félix na Raphaël na pesi mbote na grand frère so liboso vela ngai Alphonse Mayoko na Dallas na ya Chantal se na biso na Jonathan neve na nga bio na ba maître na ngai ba peso motre bazala nga toujours batika nga te na mwana mungala Dora Nasi talaka mwana mungala ne makambo na maître na nga Pati na pese mbotato na ba maître na nga tout ba Bron ba Kisha bio na nga tout. Donc mbote mingi na cameraman na biso mbotato na musicien na nga mo bona ninga mingi awa o kala mingi te ambaye na ba tebele na bosani ototanga kombo na yati so tanga kombo no rappeler ngai mwana lemba ozo sa mikolo 6 naza simana jimongo wakanda jimongo ne makambu to soutenir bana lemba to soutenir jimongo voilà yepena nous liste na biso dans notre chai poids il faut na chai poids to tombola penza jimongo azo yemba kitoko aza mutu moko boye donc aza pene na lupemba akape poli mwana moko respect ngabe osambela asambelaka asololaka bien so na benge na chombo vela nga dule esthétique ngabi yemela nga nzembo nango bimisa wana ayemela nga nzembo naza penza pona ye to sunga ye po ezala bien Maman Nasi po talaka aza grand musicien na kati ya lemba. Voilà message yango. Merci beaucoup to chité na biso vraiment ya lo beza souté au bax. Te ya lo baga na pesi master nga Gigi Bokole mbote toza na yawa. Ye pas à moi na Paris, pesi mbote mingi Gigi Bokole mbote atro na pesi mbote mingi sous c'est pas vila nga Alpha Bokole, na pesi mbote pas vila na master nga tat nani nzau. Apinzau mbote mingi, apinzau mbote mingi master nga na pesi mbote pas atinzau lisusu leki na ye azana Canada. Na pesi mbote na bate belé na ebani tellement to donc mbote belé na mikili na pesi mbote penza na Bosco na pesi mbote belé na Sompadi yoyo master nga na pesi mbote papa pika yembe na pesi kodi mafunda pasteur na pesi mbote na bana poto pole chaki ngambo honoré mapanda yana nga rosa na pesi mbote na Londres. En tout cas mbote d'où l'esthétique azana kin na suki na ngana nzambe kaka lokomo. Merci Maman Nasi. Merci les grands Jogo de l'esthétique Dani Mayoko. En tout cas, na remercie je suis à trop nandenge au répondre à une invitation nanga tikanza mbalola abaxelol susu ya epelé. Voilà, na boya ka kozala ngrat na ke ko remercier bino su ya trop na fidélité bozala ki nango pona kolanda émission ya lelo balobi émission mémorale ne marambo. Jamidor TV toujours l'école donc yonda. Merci beaucoup Nabilo toi un grand merci lisuna mon boss papa de Ondinga les grands archivistes donc umela kaka na bola mosala ka kola continue toujours na kobaxela rayo mama Bitandinga donc bino bat boza na posa ya ba publicité ba c'est la publicité na ba bien na bino ba promotion donc numéro eza affiché wana na fond d'écran benga vraiment okozala jamais dessus wala posa yebana wala posa maison na yo eloko na nyonso eyebana monde entier mobimba yo benga kaka na zawana pona bino Jamidor TV ezawana disponible pona kosunga bino pona kokosaba posa ya mitema na bino maître Pati babi maître moko ya mbinga kwa ya soue na bosani yote
Je réponds au nom de Nancy Dora. Sauf au moment que monsieur le cas qui Menzolo et monsieur le cas qui Perez, grâce à caméraman Moko Bion, héritier Matengo. Donc, rien à dire. Voilà, tu écoutes la prochaine émission et le monde a Moko Nancy Dora. Bye. Donc, on va mettre ça ma